Karine Mokondi bosser merci et comme mélanger les nous na bablo musute oyo tanga ba kombona na ebiso vérité mais na bête le repos na que nos charges azar longo le baro comme mega côté Karine Mokondi sali hommage ya DJ Arafat abini ko lega ba danseuse abini ko lega ba chanteuse yembi ko o me ba chanteuse pe ba bina rati meja bina yo kasi loketu Karine bini wana meja ko ba loketu wana meja kitara bongo po meja mama munene ko lele ki semoul meja ko kite bongo sindi uta bina raté tala loketu et puis Karine faut mona bassin faut mona ba awa bien hein. Félicitations la baronne Karine Mokondi bozwa sujet ya ngwana bozwa actualité bosala be mission bo finga poza la batu musu bana bana finga Karine en tout cas leur répondre au té pour yo journaliste au tchaba tu micro au finga raté batono ba finga ba journaliste c'était Karine o bando finga lelo ti o bek sa carrière yo mongo yazara la baronne yebisanga Pamela Cheko na minute wa zawapi lali déjà yebisanga Juvenal Kibala na minute wa zawapi yebisanga émission ni jazz kavula osa na poto zo sala impact na Kinshasa yebisanga si la kuna parce que la minute bango tout na wa lobisa Karine na lobisa Karine te bazana droit ya ta clip wana bandela bazo rebandela yango po ba otongo ba benga na bango na bango ba tona ba finga Karine o monité ma bon la sali clip te mbe sali clip tina na lien tina bokota ba finde bokota félicitations pour botala to c'est la pe clip en anyo ya nan muna za o bla muna to c'est yeba sala manja yana ni balo ba fande ba ko réagir domoni congolais mais écoute la mite mais na zulu comment on ba appel ba message domoni congolais na bien Karine ya boati mutiopi a rendre hommage na mitiopo ba na boulevard ba mitiopo ba na ba terrasse mitiopo ba na ba mai ba nini mitiopo ya comédienne moi ça la théâtre mutiopi merci aussi sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous on a number 1 Mokonja bas il y a ba 001 là de télé là sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na ba tous ensemble Victoria certa. Amen. Voilà, votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibé, les gros bébés de la presse congolaise, de la femme du patron. Alors, sur ce plateau, je vais recevoir pour vous Zini Kumbi, charge. Donc, tout le capé Solana, tout ça, la moi condensé. Il y a Makambo, les gars qui a collaboré moi, mon plutôt contre ce qu'on a nzembo oyo la baronne ayembi a comme chanteuse a tikine makamba qui chroniqueuse ou bien on ndenge ni voto solon ah ouais puis bah sujet mususu eza ebele merci beaucoup na loyo za ma caméra merci à mon boss JB Koumalouta le vol pétrolier de Dallas, c'est les boss à la Kamaka, les boss charismatiques et aussi Hercule bon voiture bilambe belé depuis London City. Merci pour notre soutien Georges Lubomana Dallas bodake belé ya dadi mabibi mokona double commune appelé madame Lazuria mikolo na osaka na table mba poto yaki na osaka na te na ye mabe ma casse. Voilà donc merci beaucoup maintenant surtout je vais faire entrer à mon frère donc il va faire entrer hein donc Zini Kumbi ala tikitoko hein oh bonjour Jemima et Charge et merci na ba internet tout botal arabiso merci beaucoup na chance élevé Mati la Mamouche merci beaucoup na Paul Venture Mafouila Paul Venture Mafouila prêtre responsable malgré na mo ba stress na ba stress stress ani stress ma mbouara
nanga kati ba yebi nga yebi vie privée na bomba trop na micro yo et puis na lobango te koloba te merci beaucoup na Maïsa de Breda mutu di moi mutu di Ker, merci beaucoup na Belinda Bomba pour tout et merci beaucoup na Mireille Momene puis to bo santé Jorgi Samba les procureurs, merci beaucoup na Néné des colonnes ya Raoul Nkosi Néné des colonnes à Raoul Nkosi. Il y a Blaise Nseka les bogas de Strugar. Il y a Blaise Nseka les bogas de Strugar. Monter ma trésor beauté, Pembez option de l'équipe et les réglages. Montalegi moi c'est Blaise Nseka na gito kwa zate. Trésor beauté. Merci beaucoup. Il y a Jorgi Samba Kireur. Tant baloba na binoké soko ko lukanda ku. Il faut zelanga mo tene mamna te tokota bate. $3000 zamboke be zamboke bele. $3000 zambonge belé. Ba melio $3000. Ah wana manzo miki. Wana to bete masolo a wana ba privé. Voilà donc aboko lo ba voilà nga linga kana réfléchir que non ba auto mêler $3000 pas commissionnaire. Donc peut-être ko suka pito landela ngote mais mbonga na miki. Voilà donc tout le banon par rapport lobo zalaki na matanga. Banda levé du corps, non enterrement. Constani Oyo Sali étant que presse, Constani d'abord Oyo Sali na matanga il y a Solange Mindondo. Kotala matanga ya Serna Biso Mindondo, Solange Mindondo ngolo mingi. Kotala matanga nene les gars qui organisation au monde na misu ezaki ça va très bien. Mais soyez na nenge ya 4 ezaki na moi des autres mukier par rapport au bon on a biso déjà na nous ya biso ba to presse $850 to 8 mais to sali musala comme d'hab mais ba pesi biso teza regrettable mingi par rapport ya ba grand ou bazana 4 ya comité on a ba artiste comédien le roi ba bordeaux le roi ba président Masumu ba $850 pour na bango ya bon moi miki déjà ton bo détourner le roi $850 quelque part dignité na bino bon et ça déjà mambo c'est les gars qui to kundi mon wei to ça na tête to betara masolongo parce que mon wei ça kundami na e ma bezara ke congolais lingi mbongo trop congolais li okoso et le so ma congolais li okoso tina matanga oba to yeba yo mosala na yo c'est na busani na busopia mutu mombote nani wana autorité morale Karine Mokonze moto alégio azate la baronne félicitations na nzembo na habité quoi okota to kolobela ngone ba la je to okota pena la mozindo na profondeur on comprend que lobby na matanga batu ba pena ki non tant que ça c'est azokota na ba comédie ba oganga président ba bengi c'est da président ba comédien te moni pe papa na soma suma ou melipe a ou melipe donc ceux qui a rotiki la pe ba ndeko mususu et aux amalamu parce que même ba on a pe ba bela c'est président mais mutema bela mso balinga na bango ça été ngamo na c'est na litoi na lobi ozokota na ba artiste bazo benga au président boyenene parce que ça na chroniqueur moko asali ba interview ya minene to ba interview belé na ba grand na kati matanga ezaranga na ndeni yo contrôler ba tinu batia ba micro parce que na ba site tala ke ba Nicolas Mokonzi na banena Ariette Wamu na pas bourgmestre ya Lemba mais c'est Toussaint na na zui sai na zui sobe na zui tango ba to presse ba ki groupe T na zui place ya ngamoko na pembeni président Masumba tireka micro moko ya RTNC na Nicolas Mokonzi ngai ba police ba no boya ba journaliste ba poussa na ngana ndo kota parce que tout na pona nini kilo te kilo ni ba charge bien ba charge c'est moi benga bi zini kumbi papa veri position habité ba 6 ans ça no ba interview ngana oya comprends to sali musala comme d'hab kande ba to ba moni lelo tant to lo barake journaliste nda sala ra site photo ndima ba kolo site ba sala abisoté ke ba kolo site ba sala abisoté journaliste nda sala ra site et puis na ba rôle d'alombo ba film arabiso yo nto sali Nicolas Mokonzi j'ai pas dit ça site wana na lobi bon lobi par rapport à place on na wuta ki soko tali ba vie na bango pour le moment tala si tania si ta munene lenga Congo mais pour le moment na zo batelo ni zo sala lenga Congo ba vie eza su ndenge za ki liboso te eza mutu na eza place on na wuta nda kunanga eza le mois passé ezo sala nga mois passé na ndenge ya lichote po bato bele ba mozo makamna na sens contraire place na lo ba mbelenga ebi pro Tracy mbelenga pro papa na Preston et pro Medi mutano boyega kitoko le ganga te ponga so na boira mutu ça sent l'odeur de l'intelligence Tracy mbelenga pro la même magique il y a Glody Diantouka la mignonne vous comprenez mais pour le moment so ki otali ba matanga ba mindono no mona ba 2000 ba 3000 ba 7000 ba 5000 or elenga kongo ela so tseloko
et Matis ko lo ni sala ke ba batala ngo sauter journaliste bazan ba compétent oza compétent nini yo oza compétent nini wana delenga Congo foza makasi lo nga lo Nicolas lo soda parce biso na Nicolas to ba soda kuna to kima bambango kota na dei ya mindondo tane to no kima mbango mais ça va journaliste musu lelo ba mikomisa ba star na ba ndenge mona ba place a bongo aya interview tala tikitoko musala na yo charisme et pola nga boulot nga atana na mbango na okima non c'est ça. Voilà donc on est à constat oyo Zini Kumbi papa very ayebe na kosala batu musu ba loba uniforme dake belé mais uniforme ya sai sene sobelo bisi batu pour nika ba ponani ka bomba ba ta uniforme ya ba mibale na yoka comédien mon entend comme on était habitué sai sena et sobe ba amiki abia ba amiki to fane na bango boye ngabi net ngana na lelaki pour na salopette na lelaki salopette on a bien ba amiki ba da ba président ba groupe ba ya moi ko si moi ni na ninga honneur on blo ba amiki bon sangage que comédien wana il y a la tête veste il y a la tête moi costume ape vient na biso te ala costume te ala te liputa elamba liputa o wana balobaki wana mais ce que et ça lipe mabe par rapport à nini balobi de comédien au latte uniforme mais viens masumu tout prêtre des prêtres mon continent bango latte mais c'est né sobe baki na combinaison banini quelque part to lo banini contre makambo masumu ba décision masumu to yebite net ngabina na posa papa masumu lo ngati la ta sai au monisco ba vete mo vi son âge hein c'est pendant à longue dans le groupe NTPC à longue et moi longue dans groupe a quitté où je t'informe qu'il a quitté groupe papa masumu parce que ba ko pe obomo na poste wana po ba te belé ba linga côté ba ko pe obomela so papa merci papa masumu ndo tiki na yo otiki no kitoko ozaka masumu de brende yala mfumu mbanza merci non otiki no na poste wana po belé ba ndo lingo tata obengaki wana tango bodo obenga bango ba ya ibi masumu obenga na biso nini boni boyeko papa masumu félicite bayaki quand même ba boudé mais bayaki bona visibilité na bango te ba caméra internet ezaki belé amona aso na yete ba filmer ngati ba ba linga caméra ya bayaki mais so caméra elle était ba yate pa masumu sala ba réunion musu ba yakate mamsu ba yakate bayaki bona visibilité matanga ba mona ye ba bilo mo wi ke bodo alani sa ranking abenga mutu nyonso président ki ngandi abengi na ba masa so ba gesho gesho président gesho ozomona ninga play ozomona mais ya moni so tali ba question ndo tuna ba artiste comédien belé na tuni mona bi lelo mindondo akufi ngolo mingi so mindondo a problème na xil pechanga anga yati nga bo vous comprenez mindondo lo kwa salaka ne boy non mais ça na ba artiste musu ba lobana wana te surtout bana basi mais ba yeka ba surtout no boka na no yebite telo kala tina mutune kubwe loko wana pena nga otyango te mais na regretter na ba serre na musu ba sala théâtre ba sala ba succès mais bilongo na mona yango te na lebe ma bilongo TV mo ko sabata ba jaune ba tala totika choko so ba sala yo mwindu zala mwindu ndeko nanga totika choko ya fotala serre na mona lelaki fort ba te ba yebie tala rouge wana ne longi ayebi ke na oloba na ye injure te a conseil tala jemima omoni congolais biso ba congolais batika choko pardon comme déjà trop tard tika on tala ya tika na est un artiste na ngamu azaki ona na lele fort te yami ngabi ngake yami webi pe amnene wa auta groupe Simba yami webi yami ya na mamilo yamilo tentiki toko okaba toki pa ma top tentiki ça va toki ni pas na ni sus na taka na zoki na sala na mama na interview mama bipendo bip mère bip yo so mère bip ba journaliste na ba yaki belé internet ba yete mère bip avant ba ki pété na mère mutasala carrière na mboko Congo ba journaliste ba ki pété ba journaliste lo yenye internet lo yenye nga pastor dato so sinata ma pembele azaki wapi mero yo azwaki na lukaki ma pembele na lelinga ma pembele azaki côté ni na mona mero te ba ko sala ba interview te passe ba yeba te ba osala nini obando tuna no ndeni Ariette wambo vandi wana ngana retard na mi Nicolas Pierre caméra Pierre micro na ke pas Ariette na mo ya moi maître papa j'ai fait mon boulot attention yo samusa no kenga ngana samusa ba interview ke ba yo lo banga boyo na boyo nani
Nicolas Toké na tindigi arrête wa mbutu o botika na tie maman micro papa vérifier ba aventurité moni boulon na biso so li ba respecter yo mo faut pas ça respect pourquoi ba ndeko na biso pas tuer refina Ken Piana grand prêtre le roi Kofi Olomide betio na plateau na boye nga pena na ya maman chez moi so mapeka et pour tena so mapeka tezini ta niveau wa so mapeka ba nga benga so mapeka na kata na devant caméra c'est zala c'est zala raté tiens wana fifi Kimi akiya ma deso des hôtels ko buka. Ogo buka bitepelo ba benga ngoni. Ba loi de la famille ba le c'est la loi de la famille. Ba règlement. Tu comprends donc c'est un peu ça. Parce que lingani tant le bina Ken maman a réagi a respecter que papa pété. Ça ce que Kofi Olomide nga Ken. Afifi ya noté c'est la torrent c'est la morode. Yaka na nte fifi. C'est une nouvelle donc. Yaka nanu. Voilà donc vraiment donc afia na okende donc à quelle prière. Ah bengi mazoboya ya. Ozoke na église yakati. Yaka nanu. Yaka nanu. Bazo lukwa wati. Donc ah yaka à quelle prière à quelle. Voilà, on comprend. Autour de question nini? Ce que yo linga a répondre Kofi Olomide papa mukolo bongo a respecter que la plateau té si yo sal roi Kofi Olomide tunanga yo Kofi Olomide tunanga Ken tunanga mais ni kumi ndeni yo sola mapeka té tunande ya diamba non ko sola diamba meli diamba vraiment non ko sola vraiment diamba vraiment ko c'est Kofi Olomide sona meli diamba c'est toi leno na nganda pour nga meli diamba to yo gi solo ndense yo po noalara patron plateau nanga quel que soit niveau âge à moto fingité mais ozong si mutunde la nzela voilà yepé ya fingita lobe kaka ngapi na zong sona nzela ça plateau nanga ngande chef quel que soit niveau âge à moto kabia banga inde de king poso amekolo baba be de king ako fâché fali pou kasi yango mabe toloba que journaliste faut au milieu du village ko ta pas faire ko ta pas faire ko ta pas fabriquer zo partout journaliste so de OPC position comme ça ibrato pas faut ko tatin yango ba tibeli ba bebisa musa na bango on comprend ba tibeli ba bebisa musa na bango ngamu musolo bananga yo mo ko de la karibo karina misien karina ga lwa na tshika karina lola bon na tshika lwa pasteur moi Kinshasa de ba fibi ba kinda pa mutombo mon papa lobaki ngapi kari mama abiso kari mama no mukolo bon na moi mka ko bota mama ra moi siti ata moi na 10 ans 9 ans a moi si mama ti voilà donc merci beaucoup Zini Kumbi koto kota skola makambo yo na bako na annonce DJ Arafat akufi mais tozeli ba rendre ba match tana ko yemba to monité mais Karine Mokola bi les bienfaits ne pourront jamais fona salamwe loko a saleli DJ Arafat hommage na loyembo ce qu'il faut ka voix au Karine bimisi ba ténor n'habite ba formation ngado ba faire rigola ba formation ayo ki penem su ba sindi le cœur azu ba tenir toi 5 ayo sindi le cœur te oh ayo ka sindi ndeni sina ki na meje 30 te ayo ki na ayo ki mutu te oh j'ai mis ma s'il vous plaît j'ai mis ma ou ya TV moni Karine Mokondi bosser merci et comme mélanger les musuna ba blo musute oyo tanga ba kombona na ebiso vérité na bete le repos les que nos charges azar longo le baro comme mega koute Karine Mokondi sali hommage ya DJ Arafat abini ko lega ba danseuse abini ko lega ba chanteuse ayembi ko o me ba chanteuse pe ba bina rati meja bina yo resi loketu Karine bini wana meja ko ba sa loketu wana meja kitara bongo po meja ma da munene ko lele ki semol meja ko kita bongo sindi ko tabina raté tala loketu et puis Karine faut mona bassin faut mona ba awa encore le moins sexy hein félicitations la baronne Karine Mokondi bozwa sujet ya ngwana bozwa qualité bosala be mission bo finga poza ba tumusu bana bana finga Karine en tout cas leur répondre oté pour yo journaliste au tcha ba micro au finga raté ba tono ba finga ba journaliste c'était après vané ba place au biso de kuta na ba ya raté pour ma finga les gars tellement trop moi finga net Karine o bando finga lelo ti o bebe sa carrière yo mongo yazara la baronne yebisanga Pamela Cheko na minute aza wapi lali déjà yebisanga Juvenal Kibala na minute aza wapi yebisanga émission ni jazz kavula osa na protézo sa l'impact na Kinshasa yebisanga si la kuna Karine ezo mela Karine Sili
Il y a comme stratégie, il faut appeler la stratégie ni non na sila tena za kana ko. Parce que la mincho bango tout na wa lobisa Karine, na lobisa Karine te bazana droit ya ta clip wana. Azo bandela bazo rebandela yango. Po ba otong ba benga na bango na bango ba tona ba finga Karine. O monité ma bona sali clip te, mbe sali clip. Tina na lien, tina boko ça ba finde boko ça félicitations pour botala. Vous comprenez? Toi, c'est la paix clip en agneau. Il y a nan. Mouna ça. Oh bien mouna. Toi, c'est pas ça là, il pas ça le mange à yana. Mais la binte mango ba jeton kuna la kati. Abori na jeton. Tanti Fanny ba mitiopi koko fion ya koko babi wona se kazo bwa ki jeton. Qu'est-ce que tu dis ba lobaka ki na bwa ka ba lobby, banani ba lobby. Ba fan de ba ko réagir. Comment ni congolais? Mais écoute ka la mite mais na comment on ba appel ba message. Comment ni congolais na bien Karine ya bwaki mutiopi a rendre hommage pe na mitiopo ba na boulevard ba mitiopo ba na ba terrasse mitiopo ba na ba mai ba nini mutiopi la comédienne moi ça la théâtre mutiopi merci aussi mutiopi merci skoyo Karine ya bwaki mutu jeton te viens absolument karma pa manzembo ya karigula awawa bande bande sinzembo bwaki la kofi ba yebi yango batu tu ba yebi po sin atanga pe kombote me bande bande tisko ba bigeza viens à ce qu'on fait le mais pour signer à moi na masina ngana moi na njili biso zo bana changu e ba bofo ya changu botika ndeko na bino abwaki la kofiti o comprendre tout le monde a dit papa na biso jibe mpia na ba katala isoro benga nga présidente abwaki la wirati o comprendre normal solo mabe yebana na ye poise quoi ano ba nini solo mabe yebana na ngome ba tebe ba linga nguta abwaki la kofiti na yebi yangote. So il faut le ngapo yeba est-ce que Karine boageli nani. C'est ça le problème. Congolais atika ki motema mabe. Omoninga na motema malamu makaso mutosa musala bien. Na auto peso exemple site nemso munene 120 000 abonnés elenga Congo. Lelo c'est sous na top o ezala na ngoti. C'est comme ça un problème il y a jeunesse azakuna. Ko da ndeko mo azakuna na kati. Ba jeunesse nyonso baza wana. Ba yeba ni kolega ngate. Ba jeunesse nyonso batikene elenga Congo. Ba bandi pe musali boso na ngate. Nina bango ba forcer kaka yo ma ba forcer ba bomela biso site te bo solo bina ozongelenga Congo yeba oh solo bina yoka ina tresi normal bina ozini na ba solo salaire zonga na ozonga na ya musalati tolo biango par rapport ya ndenge zalelaka yango te so ba jeunesse ba sakuna fo ba sala effort ba zongisa yango ndenge zalaki ba sala effort ozo comprendre na sens wana na sens ali chote po batu ba balola rama mu Congo la balola rama kam so po balo balina yo mto yeba voilà donc merci beaucoup to comme na soko chuter par rapport il y a émission ba bisko ndi Karine yembi bongo atikine marambo ya ba base ba comme chanteuse to un album to sala mami to soli na pourquoi to sala album to ba ino na ntembo wa hommage wana za premier single na biso to chosongo pas même 1 minute awawa to juda 2000 vies na yebi ka to pesi batu dara 2 semaines parce que ba ivoirien déjà ba consommer yango ba ivoirien ba consommer Afrique mais consommer yango ça c'est un moment très stratégique au l'air musu batu belé bazo yebate par rapport ya Karine par rapport à comment par rapport à évolution ya carrière na parce que ton ivoirien au tala mais c'est un journaliste c'est un chroniqueur ça Emeli DJ Rafat non il s'appelle comment non Karine Mokonde tu vois mbala mo bat ba na mo ba j'aime na ba page ba il fait quoi non yaka na hommage wana ozala sur place ah oui Ahmed Bagayo ko lokwa dali nga Karine Mokonzi to akotindi la billet akotindi la Karine billet a Karine bogoya nombre mo to yala msusu 20 ba charge ba comme ba 8 azuma keke ba na poto to sangai to kepe Côte d'Ivoire to kutani pe to sala to ko sala donc mamu Karine asala ba bazwa ngo légèreté ba yebara biso to mona da musika au commande biso mona da musika donc félicitations à mami autorité morale le kangi kombo nga na pesa mami po na monaka so na benga Yesu ba comparer na Yesu so na no benga maman Nzambe bazalaka déjà so na benga la baronne bazalaka déjà na benga nani nabi autorité morale so ezaka na kombo moko oyo ko le autorité morale les président non wala na otete te parce que le président on a domaine ondeni parce que so bio cha président même so ba tout président orchestre Sobio président au président ni ya groupe théâtral comme ça ma casse mba bois qui ba charge té
non. Omoni Karine Mokonzi déjà tant azwaka téléphone a commis zini mutu moko atindelanga $1000 mon boyo wana mais fallait yaka na Kinshasa ke na Western zwa 1000 wana tindelanga 600 zwa 4 ça pesa jemima 100 pia nani eliki da libanga nde solana Karine nde batumsuwa solana ete banzembo ezebele wana eza ya hommage akokai kobeko bwaka bwaka bato ebele yo momoni message atindi voice atindi pona biso na yebika bokosilika pona bwaki bino te na yebi na nga bokosilika bino ko biso to benga to benga déjà obi combien de personnes o banoze la Karine bwaka bango ezebele parce que Karine a bien osala nzembo hommage 750 personnes boakanga na bambongo na mona maboka na studio mais pas moyen parce que nzembo za hommage et puis minutage ça limité bas c'est la deuxième chanteuse Zoya ou peut-être oui mais la papa na so Félix Tshisekedi Chilombo na maman Denise par rapport à combat na bango baso komanda nzembo na pas parler au Karine Mokonzi oyemba et puis tout ça la paix hommage il y a 10e anniversaire il y a Marie Missamou donc mamboze belé bien sur le dévoiler ati vous comprenez donc félicitations à mami na biso Karine Mokonzi la baronne mutalego na succès na internet ça zala raté yo legina ba misia ou legina on a biso mona on a gisaza pour lelo soki oh momi mo benga na poto na Londres maman à Fonette à Fotchou na Londres alobi félicitations à Mino Bacharge Zini merci beaucoup na obosala pour na Karine et bozala toujours si ma Karine et mise moi bien na téléphone Zini yo pena na niveau no lobela Karine mukolo bo lobela Karine yo boye nabi oh ya ba vient na Damien di moneki ne ba vanda ba poto kala mais a caméraman na maman Olive ta niveau comprendre ve Damien di moneki ne comprendre maman Olive na Karine olobi maman Olive na c'est un niveau par niveau maman Olive na comparé na Karinité yo ndo raisonner mabe nabi yo lobi na nga yo mukolo boye comment kozala na Karine yo na pesio exemple ya vient na biso papa na biso Damien di monekene Damien di monekene mukolo ya maman Olive aza papa mukolo aza mukolo ya maman Olive mais azota au travail pas azota la intérêt ndenga na tala ba intérêt na nga pa Karine ozo comprendre merci beaucoup na Blandini Osako déjà na ba Kinshasa tozaki na ye Blandini Sako et merci beaucoup na batutu bolinga zini comme papa Ferry Blaise Nseka les bogards de Strogar balobi monter ma trésor beauté pembes option une des réglages Chancel Vimatila merci beaucoup na son abosania Rosilika Paul Venture Mafuila merci beaucoup Yaya stress eleki yebi kande to sola ki stress eleki na ko kufa jemima na ebisio na ko kufa na ebisio bikaka le na Kinshasa zanga no lamba zanga ni menda kuti na ko dai mais na bi nzamba osunga merci beaucoup na batutu bolinga zini kumi maïsa de Breda Mireille Momene Belinda Bumba merci na ozo sala merci pour tout merci beaucoup na batutu bo soutenir ba charge botika bisoté tozara ba charge na bino ba charge ko ba sona ninga mabe mais oui ba mon comme ba charge ya Karine to charge ya mutu nyonso makambo mabela internet to koti yango to lobeli nesi makambo oba fingi mutu za diamba to lobeli yango to koti yango donc papa veri na bino yo bolingara mobala mande fois pembe lèvres chocolat bo lèvres na mona ndeni yo mona lo wa ya Ken la couleur ni ya noir à point noir la fort ngasko lèvres chocolat yo nyolate jamais na vita atako nyolo salate au moni mbebeta cigarette melaka jamais chicha c'est bon na melaka pe bière un peu de whisky mais na dixaratine moi mbebona de temps mbebe c'est signifiant so zambe mukie c'est que makampe ya mukie na mona pe mbebona mukie tala loboko na musabi au moins loboko na tia yo ta mukie moni mobali batala pe suna monini na lokolo moi sinesko ba na munoko mesira makambo yesulu moi sinesko ba na munoko biso so mibali batala suna maboko oyo biso mibali batala biso na lokolo asuka donc mère kosilika mingi to baki daba te belé numéro pe ça tenga ko pesa numéro na TVT voilà mère kosilika te to ça des annonces à l'amour wani ya miko ya bakamla sa ba charge mère kosilika mingi oh moi sina hot olobi moi sina yo moi sina nga osilika trop chéri na hot osilika trop fi moi benga nga baza moi sina yo asiliki otu ko ki pe wanzambe mamush Chancel Vimatila mamush oh yo nete
kaka mwana pasteur tango papa monso yoka yo sama mususu limbisa na kansa ndio za mamouche na biso na ebara te limbisa c'est la bon point ni chance Mati la mamouche je reconfirme avec Fox et merci beaucoup pour tout et Zara donc non et beau comprendre Migo babito désannoncer en amoureuse ça bana poto to linga bino trop na ba bolinga Karine mon compte na bolinga biso te biso linga bino et tant yo linga Karine mon compte c'est que ba ndeko no pe bana kinsa so linga bango te po Karine alo wa ser na yo alo wa ndeko no moi si o tutanga awa awa et tuta et c'est le mot bien et c'est le ning so manzoto te o tuta nazongi te na courant te ezaka na mutu moko otolone ya électrique Karine Mokonzi yo se ko simba te na simba te o comprendre te que Karine sera boyena mobali ko mabilo baloba yo mona ngo te stress o ko raté na rotike neni kasi mabele électrique iti au moins tem ko la te single ujana le roi mabele bana 12 ans soit cheka ouais ça soutient ma mbumete mga ta eningi si bato taka j'en fais celle en émission yebe la moyo ka muta bela liboma obi ke Karine la mystique muta ti sengi na ye natala chaîne moko boye ba commence ki nini na kopia ba makambu te mais banda chaîne wana bande banda ti suka na kolo nango na ba travailler ba finga ka Karine sikoyo bato ba ko commenter na se wana ba yeba bango te bokene ka bongo yo nani na biso mais to kuta na bona banzela otali kete alati na makolo muta finga Karine otali na polo yo mo lobi mais moi ça y est Anna qui n'en est été pardon Badi voilà donc merci vraiment merci beaucoup ma famille on va l'engager les gros de la poste congolaise donc je les gros de la poste congolaise la femme du patron ngaeo na linga bino mimi pour linga mingita donc merci beaucoup na loy nda de ma caméra merci mon boss JB Koumolu te le péto de Dallas le boss dans mon col le boss charismatique mukulu na bango tu mukulu mama sele olingande na lobanga mo le batna lobande ni kali mkuda bala nga pe je mandi lobanda no ndeni be expliquer nga na lobande ni na habité voilà ba fami nga tina linga bino ming na anti stress de ce hôtel émission là moi ko c'est moi bien et ça la rappelle moi plaisir voilà merci à Hercule bon voit tout bilambe belé bilamba ya agressivité depuis Londres Hercule bon voit tout na vandisio Georges Louboma depuis Dallas na vandisio qui encore bozake belé ya d'aventure de Bruxelles donc Dani Mouyenge na Paris ya Dadi Mabibi mokona double commune na Paris babi vient na ngai asalinga babia sepeli singai voilà donc bonne guérison donc à Fenech chef Mokondi ba charge donc bonne guérison calamité boko mona Fenech sur scène boko mona na ba émission boko mona na ba gag boko mona monaye pour na plaisir na bino ba fan ne boza ko manquer Fenech moi makasi santé déranger moi moke à cause de la bino voilà donc merci la bino stobolinganga abonnez-vous massivement à Congo Victoria Télévision merci beaucoup na Darcel pour na image ba fait nanga bozé belé nazo ko kalanga été na okaté mais ce boss depuis Dallas merci parce que kalaning tété au CP là Alain Koua, voilà Alain Koua depuis Canada. Alain Koua depuis Canada. Cette question à toi. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve prochainement si Dieu ne revient pas et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. C'est 001. Donc tous en number 1 Mokonjabas. Il y a 001. Blague de télé sur le Ligue Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na nenga indusa Victoria certa amen.